Mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV bandeko. Lelo toyeli bino affaire ya Peniel Samba na Mike Kalambai. Voilà la famille. Peniel toyebi bien azalaka ex ya Mike Kalambai. Et ça fait un peu, je crois bien 7 ans, c'est na beau sanité, 7 ans. Peniel na Mike Kalambai bazalaka susu mwasi na mobali te etikala papa ya bana mama ya bana. Lelo tolali tolamuki Mike Kalambai akendai kobeta concert na ye na Dallas na États-Unis d'Amérique. Abeti concert na ye na Dallas. Or Peniel akoma kolanda nyonso ya Mike Kalambai. Ye toyebi te alandaka etanki papa ya bana to bolingo azala toujours na bolingo na ye bino moko boko ya koloba oyo bino pe bokanisa na mitu na bino. Tomoni kuna ekei ezongi Peniel abini ndeti kaka apumbwa amata likolo podium place Mike azalaki. Donc tomoni pe Mike kuna abini na ndenge ya mukete la famille. Bo like nanu masolo ezao ya elengi la famille. Bo like bo partager et bo tshaba commentaire na bino par rapport ndenge bino mo bo moneli ndenge bino mo pe bozo kanisa bandiko bo vanda penda bo tshaba kiti moi popcorn ezala pembeni isala bino moko kaka bien la famille. Tomoni kuna Mike pe azo kata makinu la famille na ndenge ya mukiete e likolo nango Mike abini likolo nango ayembi alobi na banzembo na ye oyo asengela ikoloba. Et il y a d'autres personnes balobi Mike Kalambai abandaki kobwakela Peniel bajeton. Vrai ou faux? Vrai ou faux aussi soki Mike azala toujours na bolingo ya Peniel tote? Vrai ou faux? Peniel azala toujours na bolingo ya Mike tote? Parce que lelo ekomi kolobana bazongana baboyana balingana te parce que na communauté na biso eza na bandeko mosusu susi na bango eza bazongana babokola bana na bango ensemble baza parce que baza bato ya liboso te o bamemi bakaba problème na bango na réseaux sociaux et eza na bandeko mosusu pe la famille balobi te Peniel akenda musika akenda trop loin. Donc Mike a limbisa été la famille. Alors toyebi te Mike bazotala tobosa na pete bilo nyonso o elobama mafinga nyonso o efingama eza na réseaux sociaux. Peniel aloba o asengela ekoloba famille na ye eloba o esengela ekoloba. Mais soki Mike Kalambai azana vraiment na bosa ya bolingo ya Peniel, est-ce que c'est le moment aya ko bwaka ba jeton ndenga bwaki wana en plein concert na ye? Question mark. Wana en tout cas biso toyebi te bino pe okoyi koloba na place na biso. Po to uti komona Mike na concert na ye en tout cas alobi o asengela ekoloba famille ya mwasi na ye biso nyonso toyebi maloba o elobama pe Mike ya viola cousine ya Peniel. Mike ya sala boye Mike ya zongisa boye nyonso wana Mike paza mutu tobosana te na temps wana soki Mike azala na baner solide akokai pe kokufa. Mais Bible ebisi biso etant que bana nzambe faut toyeba kolimbisana. Mike etant que mwana nzambe oyo asambelaka chrétien akoki jamais koya na bambwakela bongo epa ya mama bana na ye en plein concert pe lisusu likolo nango azoyembela nani bandeko bino mobolo banana komona Mike Kalambai ndenge azoyemba bongo Peniel paza mutu soko tali video wana omona ke Peniel pe ayokaki mwa soni na part na ye la famille ayokaki mwa soni mais
azaki na choix te parce que ayaki dia na kati wana asombaki je ne sais pas soki akotaki ya ofele to asombaki bien na la famille wana bino nde bokoki koyebisa biso ou bien ye moko akoya koyebisa biso un jour mpe nde toyebeli akoleka mais eza berere oyo esalamaki la famille parce que Peniel tobosana te na temps oyo makambo nyonso wana elekaki Peniel azalaki mpe nanu bamosusu baoloba azalaki mwana mokie mais mwana mokie yango mpe toyebi te ya ndenge nini po toza na bana mosusu aza na 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 20 ans mais mutu maturité aomonaki aza na maturité mutu aza na sagesse azoyeba quand même ndenge akogere baproblème mpe makambo mais Peniel tomonaki ye akokaki kogere baproblème oyo azalaki nango te la famille nde yango omonaki akendaki nango ndenge akendaki nango wana bandeko oyo basutenaki ye bandeko oyo mpe bazalaki contre ye bazangaki te la famille bazalaki alors lelo komona bango boye komona Peniel ndenge azonga mosusu avandi azoyemba banzembo ya papa ya bana na ye komona Peniel moko azokumisa ye komona Peniel moko alongolaka soki bozose rappeler na temps moko boye ça fait 3 ans si je me trompe pas alongolaka même kombo ya Kalambai après divorce na bango alongolaka kombo ya Kalambai mais après un temps tomoni ke aye kozongisa kombo ya Kalambai wana ayeki kopesa explication na ye na Instagram na ye soki bokei aye koloba non Instagram na ye amoni balebisi ye soki alongoli kombo ya Kalambai wana babandofuta ye bakofuta ye te mais toyebi te soki ezalaki ya solo to ya lokuta mais lelo komona ye na kati ya concert ya Mike Kalambai bandeko eza na bandeko ebele basepeli komona Peniel na kati ya concert ya Mike Kalambai esali bandeko ebele esengo sikoyo la famille komona Mike Kalambai ndenge azoyemba azobwaka bajeton bino mo boloba bomoni yango ndenge nini ekomona pe Peniel na kati ya concert wana esali bino ndenge banani baza pour ke Peniel na Mike bazongana soki boza pour bandeko totya na bacommentaire oyo pe amoni aza contre bazongana te totya na bacommentaire mais bandeko tobosanaka te bible eyebisi biso oyo nzambe asangisi moto mokili akokabola te tobosanaka te libala ya Peniel na Mike ata ndenge ekenda wana soki nzambe aloba bakotikala kokabwana na bango te bakozalaka toujours ensemble tokita tomata bakozalaka toujours ensemble bandeko na nga bakozalaka toujours ensemble bien sûr Peniel akendaki ndenge akendaki wana parce que Mike pe emsu banda pe bakabwana Mike pe ti lelo abala te Peniel nde kutu tomona asala ba scandale oyo asala mais côté ya Mike en tout cas Mike atikala na ye kobala te banda ye na Peniel ba divorce toyoka te tomona te la famille o amoni amona ayepeka kotila biso na commentaire mais tobosana te que Mike akoki kozala na posa ya kozongela Peniel mais est-ce que bantourage na ye bakolinga Mike pa azotala baparametre nyonso wana po lelo mama Mariam o Amadzabu en tout cas ye nde mutu akoma kosoutenir mpe Mike Kalambai bamama Denise basa baprésident bango nyonso wana bakoma kosoutenir Mike Kalambai mena toyebi te Mike eske azalaka nde na posa ya Peniel na ye peut-être pas azalaka nde na posa ya Peniel na ye mais atalaka bamama wana nyonso baentourage ne lokola badebora baser oyo bazalaka na ye wana apa wana baparent na ye surtout na baluba komona Peniel ndenge akenda trop loin Peniel pena akenda trop loin ti bainidité na ye emonana na TV bamitakala na ye ekota na bainternet en tout cas soki ezalaki nango kaka makambo ezalaki ya kolobaloba peut-être nge ezala facile mpona kolimbisa me ndenge ekenda wana ti aya na bakope na ye bamakangu na ye
na internet koya ko prouver ko lakisa ke nga na zwi mobali ngai boy nyonso wana en tout cas sala mabe yango peut-être zo sala mai kalambai a hésiter mpe pona kozongisa Peniel na libala. Mais ce qui est qui n'a pas sous babiloko moka ya mike ndenga ezala muta ya lobi na ya esili peut-être wana ngeza facile mais to yebi pete o eza kasa mutema na ye po batu wana pe sous mai ki azobanga wana ki so ina zongeli ba muna ngabo so na zongeli ba muna ngabo peut-être pe bango pe bakoza na bango pe d'accord. Il suffit quand sous Peniel la kinda beta ba porte partout vraiment na ndenge ya coulisse. Batuba e bate ake kosenga ba pardon comme il faut. Peut-être wana vraiment bakoyi koyamba ye mabuko polele et puis bakocha moi nini na bakoyi ko solola na Mike azongisa ye. Mais na ndenge ka ndenga ya kosenga pardon kaka bungo na internet eza kwa asenga ne ka pardon moko bien sûr eza sincère mais sous pe bango ba mona ngo eza ba pardon mo ya likolo alors peut-être ezo senga ke Peniel akende vraiment ke kosenga ba pardon et pas ba parents ya Mike wana lokwa ba mama na ba majabu wana lokwa na famille ya Mike lokwa na ba proche ya Mike po ba yamba yesusu na maboko polele parce que to bosa na te so Mike alobi oui alingi mwasi na ye ata bato apembeni ba ye ba osale lokote bango pe ba ko accepter ngo kaka po choix eza ya Mike nde mutu alingi eloko wana la famille to bosa na kango te po Mike soka lobi oui nga vraiment nalingi mwasi na nga to kita to mata to loba te bakovanda kana mwasi na ye po soka lingi akoki même pe ko se sacrifier nalingi na pe mfumu sala te ngai nalingi na nga mwasi na nga mais malgré bato wana azotala mwa bato wana nyonso wana ezouta na mutema Mike yepe fo mosusu afongola mutema amonake oui naza na pote. Donc c'est un peu ça la famille. Otika ba commentaire na bino bo like bo partager o amoni aza pour que Mike na Peniel bazongana otie moi like na yo o partager o commenter o pe amoni aza contre bande kotolobi bon voilà pour na lilo na minicho tusuki non awa to koyela bino ba information mususu soki tozwi bisous bye à la prochaine.